Papa, vous avez tous un ko yebisa mukili mobimba. Bana nzambe na oyo bazali bana nzambe te. Yebisa biso kwa eloko moko eso. Ya eloko moko yebisa bana nzambe mingi na mukili mobimba pona bakimbangisa kaka te pona biso nyonso bayindo bamindele batu nyonso. Te bango ete ke nzambe alobi na biso na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit car du royaume des cieux est à eux. Esengo na babola na molimo po kontina likole pesani pona bango. Tolongola ba sentiment ya mokili po tolonga satana. Tozo ba sentiment spirituel to la na banzoto na biso. Soki tolati ba sentiment spirituel na banzoto na biso, to ko sentir ba fait ya nzambe kat na biso po to ko zo ba développement ebele. Par le but de bato bazo mona na ba pauvre le na mokili bango ndem to ba ko sangola mokili bango ndem ba ko zo ba développement na kat mokili. Et ko senga na bato oyo nyonso bazali na besoin ya ko zo gloire ya nzambe to ya ko mona monene na tamoli o mosantu na kat na bango balongola ba sentiment ya mokili bazala ba pauvre en esprit cause la pauvre en esprit le but cause en voiture te donc esprit na yo ezela na ba sentiment ya makambo mokilité ezaka kana ba sentiment spirituel pour na ko réussir na makambo ezali spirituel ya ngoni de bina lintina mingi. Amen papa. Gai na okansa ke batu na libanda ba comprendre que papa penza alingi penza na makasi nyonso pona batu babika. Biso nyonso toloba ke ba angelo ba sepelaka makasi soki mutu moko kaka a mibotamina na sika na mai na molimo yango wana na oyoka penza papa na ngai aza penza na alingi penza na makasi nyonso bato ba comprendre makambo oyo ye alingi aosala yango mpona mbongo te kasi azosala yango mpona akokisa makambo ya papa Simon Kimbangu. Vous avez tous na eloko ya koloba pona ba papa diangenda pona ebike video yo kene loin ou bien ba busali mususu oyo ya ba kimbangiso ya Simon Toko ou bien pona bana ba jeune ba oya sikoyo o ba obi ba mama pona biso nyoso yebi na Yoel 4 verset 1 na 2 et comment très bien que ba mama ba bana kolota ba papa ba bana kolota bana ba ko prophétiser vous avez eloko moko loba na eloko kana ko loba na batu ke to kamwate ba tu oyo bazali kolanda biso mingi ba kamwate tango bamoni biso ba jeune tango nde koki bwana o nzambe na biso apesi biso to sana ba livre to komi déjà des livres malheureusement to senga soutien mingi na batu obozuma mero na biso et vous allez bien ceux qui vont soutenir biso pour na ba livre wana eza facilité makambo nzambe zo senga soutien pour être élément biso za na sagesse ko nzamba pesi biso mais tozangi soutien en moyen financement pour na nini po ndeti bato lelo be mingi bazo finga papa ya ngenda bazo finga papa ya lungana papa kisolo kele pour na nini bazangi ko zo explication na bango malamu biso zo komo na ba livre na za na livre na commis sur na na livre na commis sur réflexion sur la souffrance de l'Afrique. Livre on est après pour nous mais nous avons moyen financement pour nous commissions on a bien imprimerie mais bandi comme on a moqué pour nous soutenir biso mbote mina papa mingedi a outi à partir de Allemagne pour nous soutenir son Simon Kimbangu. Nous avons un livre nous avons préparé après livre on a ce que bini vaut mieux la sagesse que l'intelligence pour batuming bazo comprendre était si on a commis deux livres on a moi deux on a commis un ngai moko papa Koveli na commis la réflexion sur la souffrance de l'Afrique et ça na makambe belé ça na 4 pour nous tanga yango pour nous comprendre on fait découvrir yango ko ça na 4 donc livre ne ko yela bino faut botanga yango bo consommer yango et ko za na malamu mingi yebisa biso nano 2 minutes mo boye nini ko za na 4 ya livre wana okomeli makambo nini na 4 ya livre wana na 4 ya livre la réflexion sur la souffrance de l'Afrique na komi makambo pona makambo etali mingi souffrance dans la 4 Afrique bato bazo kanta souffrance en Afrique eza pona bozuité souffrance en 4 Afrique eza pona bozuité ezali pona ko négliger nzambe tango ye 4 na biso na Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 5 et le bien na biso nzamba lobi Alexis Joseph na 4 Alexis Yohani na île Patmos alakisi eke Yohani mo baptiste mais Yohani wa île Patmos alakisi eke
nzambe akoya kovanda na bato alakisi Yerusalem masike kiti alakisi ye moko nzambe ndenge nini akoya kopangusa bato mpinzoli akolongola bato kufa ekozala susu te bisengo ya ndenge na ndenge oyo ekozala biso na Afrique mais tozokoka koconcevoir message wana te oyo ya nzambe element mpe ya ndeko na biso oyo wana mais biso na kati ya Afrique tozokoka koconsulte yango te mais tozosambela ebele na kati ya livre wana todécouvrir makambo ebele na kati ntina nini Afrique eza na kati ya souffrance Afrique eza mpona bozwi te mpo na kati ya Afrique toza na or toza na argent lelo baeurope etongami mpo na Afrique mais eza crise ya kocomprendre nzambe oyo aza kati na biso na Afrique yango nde moto esali mpena ke epasa na kati ya Afrique yango moniki na kati ya livre wana soki bokonsome yango mpena bandeko na ngai ekofungola biso sagesse mwa moke oyo tozoluka tokocomprendre yango mwa moke na kati ya livre wana donc tolobi mpena mingi titre ya livre ezali la réflexion sur la souffrance de l'Afrique par Papa Koveli Malonga Cheba. Kimbangu atikaki église te yebisa biso nano 5 minutes makambo oyo yebi ya histoire ya Papa Simon Kimbangu mpona bato bayeba mpenza ke ezali te ke ozoteya makambo mosusu kasi ozoteya mpenza makambo oyo ya Papa Simon Kimbangu oyo ye moko arevela yo. Papa Simon Kimbangu arevela ngai te arevela biso nyonso bayindo eloko kangamela no toyebaka yango te akangamela po alobaki ke moyindo akokoma mondele akokoma moyindo amen alobaki yango na loposo oyo te alobaki yango mpona kokoma loposo te ke biso tokoma pembe bango bakoma bato mwindu alobaki yango na acte ya makambo po tobandaki komona tozalaki coloniser spirituellement physiquement ndenge apesaki message alobi ke moyindo akokoma mondele akokoma moyindo lelo tokomi komona ke tokomi na batrabalador batravailleur ya mindele na bandako na biso toza na batravailleur mineza na bacollègue ebele bato ebele oyo bapapa na ngai baza na batravailleur bamindele lelo mindele bazouta Europe bazoya bazosala mpa na biso na Afrique tozofuta bango makoki na biso ya Afrique eloko ezolakisa ke premier message ya Papa Simon Kimbangu eza réalisé ekokisami déjà mpona nini bato mindele bakomi batravailleur na biso bayindo soki tobimi awa tokomona bango bakomi batravailleur na biso bazokende kolukelaka biso biloko parci par là bazoya kotekelaka biso. Premier message na ye deuxième message na ye ezali na posa nini abikisa mokili mobimba abimisa mabe oyo ezali ya kobombama na molili abimisa ngo na mpwasa po esila succès yango tomoniki na ngonga oyo aponi biso bajeune totelemisa misala ya Simon Kimbangu na kati ya Afrique elongo na bowumu tokende kosunga bandeko na biso baeuropéen bazali kolonize na biloko ya satana ya mabe ya molili tobimisa bango na kati ya bowumbu wana ndenge bango bakolonize biso physiquement biso kende kokolonize bango spirituellement po tobimisa bango kuna na kati donc tomitungisamaka te po mingi bazoloba lelo ke mindele si basali nyonso mindele nono basali nyonso te eza na makambo ebele oyo bafe tosala me nono basali te lelo nazoyebisa bato ke bato bayebi ke sida ebomaka kisa kobikisa sida eza te me ngai nazala na bato oyo baza na basida babiki yo moko koyo kozwa bango na batémoignage mpo natanga bakombo bato te bazalaki na sida kasi examen azalaki na sida na ye ebiki akomi normal lelo azongi mutu abiki na mabele ya nkamba na mai ya nkamba eza biloko Simon Kimbangu atikelaki biso mvulusi na biso nzambe na biso prophète na biso na baqualification nyonso oyo topréférera kobenga ye tobenga ye mais toconsidere ye soki toconsidere ye tokozala bapauvre lisusu te biso bayindo toconsidere Papa Simon Kimbangu soki toconsidere ye tokozala su bapauvreté yango eza message na biso mpena mingimingi sikoyo bato sikoyo bakanisaka soki ozoloba makambo boye est-ce que pouvoir wana nani moto apesi yo mpona toyebi na biso ke Yesu babengaki ye bandoki toyebi mpe baprofete nyonso babengaki ye ndoki kasi yo mpe bakobenga kaka ndoki mpona biso bato ya mokili oyo tozalaka na kobanga na molimo tokanisaka molimo ekoki kozala eloko moko mosusu mpona kobikisa moto oyo azali na sida mpona kobikisa bambaso kolongola bambaso mpona kobikula moto kopesa ye prophétie ya bien ndenge nini asengeli kotambola estce nani moto apesi yo makasi wana mpona osala makambo wana eza kaka Papa Simon Kimbangu eza kaka Papa Simon Kimbangu mpona kibo moto boye soki apesi permission te eloko moko ekoki kobimisa te ngai nauti kopesa biographie na ngai na mokuse awa ke nauti na église catholique suis servant nazalaki servant na église catholique na paroisse Saint-Martin naleki na groupe K nakotanga batitre te mpona kumisa na mikumisama te mais naleki kaka na église catholique nazalaki servant tout court nazalaki na bilenga mwinda nazalaki kwana mais ntango ekokaki Papa Simon Kimbangu eloko elakisi kaza molimo ayaki kozwa ngai alongoli nga na kati ya bobangi
lelo na telemaka devant 200-300 personnes nazosakola makambo ya Simon Kimbangu sans kobanga. Et puis lelo nazalaka ta baye na baka papa Simon Kimbangu à travers nzoto alamusi bibembe. Eza na miracle facile au papa Simon Kimbangu asalaka te soki ndenge alataka banzoto lokola kolamusa ebembe. Eza facile. Mais to le bide ko omi kufa na nkoko papa Simon Kimbangu kaka lamusa yo te kondima mutu na tana yo et concorder na Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a aussi la miracle belé donc autre ko ko lobana mukili keza na munguya moko te ko etinda kanga ipesa la kakati nanga soki ya Simon Kimbangu te isaka ga yayi tusamba to bondela na kombo misato abule nzambe tata kolo tata Simon Kimbangu kyanga nzambe molio mo centre papa na pesio merci ngonga oyo pe mai ebimi awa ezali ya yo tikete pesa mila bana na yo bisiki ko kende ezala mo PPT ezala graine bana yo yo mdosala ki bango baola mabela mitema na bango elo na makati na bango e panza na oya koyoka panza lisusu pote mokile comprendre ya solo ke pasi Simon Kimbangu za na nguya ya kobikisa mokili mobimba olongola yango na pasi na boumbu ya muini satana e pesa mila kimia pesa pe baninga na biso ba jeune on ba comprendre te azali koyoka sa bazo comprendre te sagesse ko comprendre pote papa bazo lobiko kimia ezala na kati na bisika nyonso bana yo papa Simon Kimbangu bazali ba obayebi na ba obayebi te na komba tata mwana molio mo centre amen.